Gino oya Opes Opes a 8 likolo ya kotelanga telefone vie Abel Dachou akotela mirongo telefone soda mwaza lobaka makasi soda mwaza wana vie Abel akotela telefone vie abiso wana vie François jour mwa balinga bakotela Isaac mbongo na telefone ye mutazwango azwa $20 wana ndakenda lala na telefone ya Isaac après lobi nango ayelaki yango. Donc Abel Opes ya 8 likolo Abel na François. Loba yango clair, est-ce que soki to bengi yo devant directeur loba makambo ozoloba? Na loba ngo ta batelemia. Te lui bien te loba bakasi na pesa na kosa ba téléphone wana. Nga mutakotela nga telefone eza Gino nani? Opes ya 8 likolo. Mutakotela miringi o soda wana eza Abel Dachou. Abel mutakotela Isaac mutakotela eve François service à sécurité. Il y a des miens. On appelle ça combien? $20. Abel a joué combien? Abel faut tout na miringi. Bon ya nani ya? Il faut tout na payer. Pour battre musu pe ba neti ba ya bato lubumbashi na pe telefone abo bazwaki on a ebinde ekote. Siko na minute au téléphone abo botiki yango wapi? O ngai na minute eza na kati ya stabilisateur. Na kati ya stabilisateur na kati ya boloko. Na kati ya chambre na. Na kati ya chambre ozalaki na kati ya stabilisateur. Chambre 9. Soto ke to fungoli to kozwa ngo. C'est sa place. La iPhone. OK. Stabilisateur eza na kati kuma na chambre 9. Stabilisateur. Ezaka wana na se, ezaka moko. Kana chambre bango. En dehors ya téléphone na yo mususu eza susu. Wana ka ya ngai. OK, ça. Isaac bazwaki ya. Siko ba